Bonjour, 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 mbote bandeko. Esengoranga ezali ko vanda liboso na bino peko sora na bino. Bandeko ba bolingo na bino soki baluki ngai na butu esimbi te. Soki omoni na tongo ba komi agité likoloba te yeba na butu te esimbaki te. Soki nazwi lipa bakangi elongi. Soki nazwi atali pa ya pamba na tie mwamba nali ya bakangi elongi. Banguna bakwei ndenge satana akweyaki. Ata mokolo ya ligwa na ngai na ebite tokorevese bango. Ata mokolo ya ligwa na ngai na lobi na bino tokorevese bango. Ba effort nyonso ekwei na mai. Agitation ya na tongo elakisaka te na butu esimbaki te. Bongo tango toloko ba butu elakisi ni bandeko. Butu ezali misala mabe, butu ezali kindoki. Ba effort nyonso bakosala mpona koluka koboma moto to mpe kodestabilize moto baza kokoka te mpe eza kosimba te. Soki omoni na tongo bakomi agite seke na butu esimbaki te. Na bandeli yango lisusu. Jésus Christ est fidèle. Soki omoni moto na tongo akoteli on internet likoloba te esimbaki te na butu. Donc maloba mana mazali mangai te, maloba wana ezali ya Moïse Mbiye. Moïse Mbiye bandeko ba bolingo bana na Nzambe pe bazalaka na ba sentiment. Ba sentiment ya ndeko Moïse ememi ete asala nzembo oyo babengi esimbi te. Nini yango esimbi te? Likopa na bango léger ou? La réponse de Moïse, en tout cas, na baebalinga ki ko sakana na ye tope na baebalinga ki ko meka ko tungisa molimo na ye. Bana mai Moïse alobi na bino esimbi te. Soki omoni na butu esimbi te bakoya na moi. Na mande ko betela bino histoire ya camarade Mboka Mondele. Bolanda ka ba émission to sala ka l'air moko. Camarade Mboka Mondele la kaka c'est qui ton vrai ami? Quand on parle de camarade Mboka Mondele, c'est parce que na Mondele azali na limitation ya ba amitié. Mondele ki camarade na ye soko ye pa na ye, en tout cas à moins que za moto azana ba culture moko différente na ba mikili na bango apoto. Mais Mondele la culture na ye soki ali ko servir yo biloko fo ezala ki programmer. Kasi biso baindo to yaka na ndako ya moninga to kuti damage oleki na mesa pe ole. Hospitalité na biso ya Afrika to ya baindo yango wana. Bongo bino boyaka na butu kotungisa moto pe bomoni esimbi te boyeti na tongo boleki na ba internet kotonga bato. Boki réponse à Moïse. Botika. Dans la vie courante, biso pe nyonso tozali na besoin monene to sengeli kozala na makanisi ya butu te tozala na makanisi ya moi. Totika makanisi mabepo te tokoka kozala kana makambo oyo ezali ko pesa baninga pasi. Moninga soki azali na bozwi na ye to pe moninga azali na misala na ye asalaka. Yo pe bongisa misala na yo. Ezali kaka conseil to kopesa na bato banso. Conseil wana ezali applicable na moto nyonso. Tango moni ke yo vi na yo eza kosimba te luka obongisa. Kokamata te otalaka vi ya moto ye asali nini ye azosala nini. Bongo siko tala dansa ngo baza kobina, ne baza kobina ezolakisa pena ke yo bazoyebisa yo ke yo makambo nyonso osalaki esimbi te. Donc, bandeko ba bolingo boy baka camarade nini bokozala na ye. Moninga na yo eza nani? En tout cas, j'en profite pour saluer tous les pasteurs de Manchester. Nazara Makombo Abatunyo Sote. Je commence par JC Jean-Claude, le charismatique. Mambo teno yango wana. Tant tobe takasete na ba makambo abaninga to ba biso moko pe tozala kati ya misala yango. C'est-à-dire je parle des pasteurs. Tango tozo koloba to pesi mbote na pasteur Job Mukadi bambo teno yango wana. D'ailleurs en passant je vais signaler que l'église en mission azalina deuil kati kupona likambo ya famille na maimatali liwa ya ndeko David Mbumbu oyo akufaki bongo na mikolo mileki mawa kati na église ya en mission bisonyo soto zali toujours ba na Manchester ko compatir na malheur na bango batata ba mama bandeko ba pasteur bazali belé pasteur Tumba pasteur Itela pasteur et
Oh. Bon, pasteur, il y a la gloire, Tobengi. Pasteur, il y a la gloire, c'est Eric. Pasteur Raph, pasteur Ebele, aba pasteur Bazali. Topesi pasteur Raph Mbote, topesi pasteur Ndekonabiso Olivier Mbote, topesi ba pasteur Nyonso, topesi ba pasteur Nono, topesi ba pasteur Nyonso Mbote Nabino. Batata ba mama bandeko soke simbite tika moto tranquille. Koya koluka kotungisa moto na butu te, soki pe na butu okoki ete tika e tranquille. Bana Congo ezali kaka conseil. La lekisima ya maloba ya Moïse Mbiye pona kopesa conseil na baye banso bakolanda Rango TV. Eloko moko na kosenga na bino, abonnez-vous. Solidarité ya bana Manchester nde e continue na ndenge tomesana kozala. Tolinga biso esimbaka na butu pe na moi to ya kotungisa vie ya bato te. Tozala na bolingo kati na mboka Manchester. Est-ce que makambo ngam na lobiango? Isa Moïse. Soki omoni na butu esimbite koya na tongo to ya kosalela nga ba émission na internet. Biso toloba kaka ba conseil yo, topesa kaka ba conseil. Topesi merci. Bato mingi balabaka na sengi merci. Non. Topesi. Basenga ka merci te bapesa ka merci. Topesi merci na bana Manchester nyonso oyo bazali bongo ko contribuer na makambo ya liwa oyo ekpeli na église en mission. Batata ba mama bandeko bana Manchester de tolobaka boza danze. Boza danze na langage wana ya kinoiserie tolobaka boza danze. Eni kolobaka bozali na boboto bozali bato malamu. Bandeko babolingo tika ete nzambe abatela biso banso. Tozala na motema ya malamu toujours. Bainano ba contribuer te bandeko na ngai bokenda bokota na WhatsApp. Sok bokoti na WhatsApp te bato ya église en mission bazali. Soko yebi moninga ya communauté. Kenda ko trouver moto ya communauté bo contribuer parce que mokolo na yo pe ekoya pe biso nyonso bakosala bongo pona biso. Batata mabama ndeko ndenge na lobi na bino Rafael Ngoma Mbolobe na bino kati na Rango TV ezalaki esengo mingi pona ngai kosola na bino mais na yebisi bino kaka esimbite. Yes.